doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bon, mon ami Moko na titre na tieke na zana kanda parce que bato belé balobaka César Ngadi yo zalaka wana te loko izo salama biente okumisaka ozali kaka mutu ya jalelo ndenge bango babengaka. Mais nanga moko na yebi na bato balandaka nga depuis kala nazali objectif nazali versatilité na changeaka nazali derrière président de la République na lobarango avec véhémence que nazali fasciste par conviction. Bon son na yebi bino que naza fasciste par conviction. Je sais pas qu'est-ce que vous attendez de moi. Discours nini bokoko zela par rapport ya onga na yebi bino. Mais pour intérêt en boka, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on le bat. Et puis il faut qu'on le bat pour le président de la République, parce que le président de la République a mieux informé que Bissonio surtout. Pour Bamsou Babagaï, président de la République a un service et puis président de la République a eu un Bissonio surtout. Oh, bisoto lobaka eza masola libanda balobaka libanda eza katité yé mutaza pilote yé mutazali na volant oyo ezomema RDC liboso. Mais eloko lelo na yé awa devant bino bomoni na titre ezali attente oyo ya publication ya gouvernement ya mama na biso Judith Tuluka. Vraiment nazali ko comprendre te. Toyebi bien sûr président de la République a expliqué Kiango lors de son séjour en France. Alobaki toyebi pe biso ke ndenge basala constitution yo toyebi te bato basala ngo bien babayaki lo toko ebele ou bien lo pipi ou bien babayaki noa balongola ki ba graine te parce que makambo za na kati ya constitution donc so penzo vandi au boulot ko lo bake non toyebi te. Donc, basalaki yango pour na ko faciliter ba étranger ba quota pour na ko faciliter makamba mabe quota na mboka na biso. C'est la raison pour laquelle bon moni to kozongela on émission moko to sala penza ya gaya pour na ko expliquer makambo oyo Shadar ya lobby to ko PCP réponse na biso na Clébois Original. Parce que ma solo est dans la constitution, donc vraiment au gros vanda bolobi mais oh bah ça qu'on va congolais ou bien bah qui le pipi ou bien bah qui le connu toujours comprendre té. Botala marque gouvernement ezali ko umela. Bon to boy la constitution mais d'une part ezali ba politicien bango moko. Bozomona na photo na la sabinote la ba politicien ndenge ba vandi donc ma solo musule mususu po na koluka solution ya ko lier ça peuple dollar ekita makabe belé ba vanda bote mais pour na ba poste très bien ba vandi au monde bazo sala ba schéma tikalika basala donc ba schéma ba graphique donc pour na rocha batu na bango. Na politique il y a que les intérêts na epsa bino politique kaka ba intérêt politicien soka saliboy azo boule lobby nenga salibo akozwa nini bénévoles à la politique té. C'est comme ça. Chik mokote zali ke soko koti yango okoma président de la République. Chik mokote zali soko koti yango oko koma vice-ministre ou bien ministre exacté. Donc on apprend sur l'état. Donc tous allez comprendre té tant oyo ezali ko zoa parce que président de la République
tout le monde a réunion na cité de l'Union africaine, bamsou baza na France, bamsou baza na bamboke belé, donc par visioconférence. Tout le monde a rappelé la médecine, donc bazo opéré moto à cœur ouvert, donc dokoto loza na ba côté moko boye, ya ba poto, donc malade aza soki wapi, wana ku dans le baté, dokoto na biso Jean-Paul Jamba yebi yango. Mais trop c'est trop. To lembi attente oyo ya kozela gouvernement oyo. Est-ce que nani yango ayebite ba o bakoki kozonga te? Nani yango ayebite ba fakwa o bakoki kozonga te na ba oyo basalaki donc musala mabe bakozonga te. Ba yebani. Tokoko tanga o ba ministre oyo penza toyebike bakoki kozonga po basala musala ba madame neti maître Guilo Ndomboyo aménagement du territoire à salama masolo nanu et salamate, donc il faut continuer masolo na ye liaou total maman na biso amine mama Simba, donc pour ne citer que ces trois là au penza donc toyebi penza qu'il faut bazonga mais misusu basali musala malamu te bon pesanga donc na sala liste wala bomoda donc 5 minutes après donc liste bimi et comme nini yango ba misusu donc banda depuis Mobutu misukutu depuis Kasavubu donc bazati lelo bazolinga pe kaka bazongo be ba placer ba ndeko na ba ya on mona ke donc zo mona mutazu ministère ati ba ndeko ba bon frère ati ba te belé mususu donc azo sala makamba députation donc suppléant moi sinaye okuna mwana donc mboka ngo oya Congo na biso to ekotika ka bino boko meka batu mususu te boko tikela batu mususu te. Moutema mabe à Congolais. L'expérience s'acquiert en travaillant. Expérience ce qui vous pesi mutu opportunité te bandako sala alors expérience deni. J'ai bien dit l'expérience s'acquiert en travaillant. Ce qui mutu bandiko travailler te alors expérience wapi. Donc beaucoup na ba kiss ba misusu donc bandama solo yo donc balata so ba kalbarte ba komina ba lingwanda donc ba komi ko kende donc ba laboratoire pour ba bebsa présent mutu donc présence so ba komona bon mais présence za mwana nzambe biloko wala ba salaire et ko simba kate donc ne se comprendre te donc toujours kozela donc les sous bazar na donc intérêt en tant que politique ça ba intérêt to boité mais peuple congolais Azozila alia à se faire soigner gratuitement à Kene Moussala Azwa Oyo Sengeli Azwa parce que Awa donc ou bien aux riches ou bien aux pauvres mais toujours comprendre Tobo a quitté bon il fallait quand même bureau définitif et à Assemblée nationale parce que donc sur bâti ba ministre premier ministre Maman Nabiso premier ministre Judith Toluka a représenté Bango na parlement donc il fallait parlement mais parlement ils ont marqué semaine passée ils ont marqué donc il fallait donc week-end ou bien banini et bima toujours comprendre était ce qui batongo bazoko wela kanini donc banda ba poste misusu banda kala mais basala ka eloko moko te lelo balingi ko tikate batikela ta bato misusu te ils sont toujours réclamé ministère il y a personne vivant avec handicap. Parce que yebi na valable na salango na poto na France, vous pouvez vérifier pendant plus de 15 ans na salango botu na André Biaba master na botu na Fifi Filofaria. Toujours senga poto mona ki handicapé bazo donc ba komba kemande handicapé azamuta ko senga mbongo te handicap azali boko chaye na condition par rapport handicap na yepo asala musala azali net mutu nyoso tout. Biso tous en expertise ya poto to yebi ndenge to ko comparer ba makambo mususu a poto na boy ne mais bato ango balingi donc bato sikate kaka bango donc nazo comprendre donc les lopes donc quand des ananga parce que non mais trop c'est trop na kisasa wa do ba côté mususu do na mboka te na kisasa courir zate mai zate ba dozo toka mai on dirait donc baza soki na village moko soki donc bango boulou ane zate bango kaka ba kota ale ba s'enrichir kaka le riche s'enrichisse le pauvre s'appauvrisse donc boule na bango ezali ndengwana d'auto marqué na nous courte pause publicitaire ya ba partenaire la donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite.
Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson dala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires, au Bomoni, Bazaliwana, et puis Nazali Kosenga na client surtout il y a Kodia Simo, donc parce que donc Bazo Misusu, Bazo Benga, Bazo se plaindre, Nazali Kosala surtout na OK na chantier et puis na Osala surtout Nazwa DG à Kodia Simo, monsieur Henri pour Toluka ko dissiper ba zone d'ombre, donc ko expliquer batou qu'est-ce qui se passe réellement, donc vous avez un apaisement na bino naza na kisasa to ça tout dans je pense la semaine prochaine nazo PDG donc monsieur Henri Aya ko expliquer ba client parce que ba client ba zali na ba inquiétude donc par rapport et à durer à bas travaux et puis vraiment il faut qu'on expliciter penza ezali na raison il faut penza et salama ndengona. Donc revenons maintenant à notre sujet du jour où nazo ba publication il y a gouvernement ya maman na biso Judith. En tout cas, président de la République, Bo Bimisa, gouvernement Wana. Toyebi déjà parce que parlement il fallait vendre, parlement vandi, donc je pense pas que c'est mené aussi la sous le lot tourner lundi, donc je pense que même le na sort to lobby to Bimisa nini Wana mbebo keba. Parce que bato mususu wana baza ba pièce maîtresse, bato mususu baza ba élément moteur, ba koki pe ko zanga kate. Bakoki pe ko zanga kate na kati ya gouvernement parce que sinon to ba misusu ba ko de rejoindre nanga wana sur le secteur, donc boye ba makamuni bozo sala bato ba fa quoi, donc tentative même ya ki fa quoi ba zwa ki yo na masolo moko ka bo na bonde to mona na poto, donc nan kutu ba condamner oté, donc même présomption d'innocence c'est ça ba écarter yo ba bras cassé, donc oh ba ça le côté toyebi bango ba écarté parce que na Congo bato basé belé oh baza compétent oh yo baza na expérience professionnelle oh ba ko sala musala kaka bango na bango te kaka bango na bango te et comme nini yango, donc bango boule na bango, donc na but na bango bazonga kaka na gouvernement ba sala kaka o babanda ko sala bo moni na générique ba générique changer na clé boa, donc bozo ka président lobi que erreur o ya passé à ko sala nyo surtout na pouvoir na et zongate. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Président de la République au yoke la bango mawate. Donc fa kwa nganda. Donc muto ayebi musalate, donc mandat oyo ya mbalo président de na lobaki ozali na pardon mokote na peuple congolais parce que liboso ndeka na lobaki na ba circonstances atténuantes ozalaki ko bundo BBC presque la moitié mandat no pona ko bunda oyo zuma solo tout ndenga na yebisaki ke na kati ya parlement il faut IDPC dominer côté tout aux carré, donc mbalo penza donc salu penza fait banda djouja o bandi bala moko, donc il faut l'entourer na bato bien président ko sala musala nyo so tout est président il faut la équipe ya bien pour musala ekinde madame na yebisi bino chik moko te zali ke soko côté comme président de la République chik moko te soko côté après comme ministre ezala raté. L'expérience s'acquiert en travaillant, donc sur donc occasion de travailler à expérience mon côté, donc il y a un lélo vraiment na quoi que tika boité, donc ils a coupé ça va tout kanda vraiment mon ama on a monté pour nous comprendre te toyebi bateau ba ko zonga te na bateau ba ko zonga toyebi constitution et ko change jamais, il fallait vraiment donc président donc bureau il y a parlement vanda définitif et vandi, donc vraiment président de la République koyoka mutu sonité yoza institution ozali wana pona mutu mokoté oyo a mérité azala na gouvernement rozala oyo a mérité te na nganda cho, donc ba fa kwa kutu bazonga kutu te président yo moko beteki na discours no ke berre a passé zonga te tous les fa kwa dehors, donc il y a vraiment na lingaki na beta vraiment c'était na makambo parce que donc pesinga ikanda weekend mo bato bazile et comme ce qui ndenge nini au reporter ce qui boye bato msu mais non tozo kende wapi
Moussale fait banda parce que peuple a zéla pour alia à se faire soigner bien, mettant autres zozoa. Donc, trop c'est trop. Donc, il y a vraiment il fallait vraiment na bêta c'était donc la musique en a 4 émissions de 5 minutes. Nulle part ailleurs au Bolinga vraiment ba vibration na koya gotika boyete. Donc, tout comme na suka et émission na bino ndeka na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme na suka bobi base. Base yango de makambu base toti karaté parce que base yango comme ça président de la République président donc tant ba wuti ba c'est le copa ba fayu lukula na Genève président donc ba beti chita sima mbala moko ma solo alandi base boyeba makambu pesa donc yango na biso 5 minutes avec ces anga toti kaka base teto ba toujours l'honorable Jean Moutala na kati à Londres na moi sinon honorable Jean Moutala merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres les allez goper ça José Kano qui kakamene maître Weramoku na maître Weramoku na maître Rajamoule merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati Espagne pour na koper ça vrai chéri na ndenga mukete beloti mavungu vrai chéri merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi totikali toujours na kati Espagne pour na koper ça master ngai adolescence Caïs, maître Zabade Bazouba Nakati à Madrid, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei, Nakati à Belgique, Kuna Nakati à Lola pour nous ça Poutou de Yalola, Poutou de Yalola, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Sigo Nakati à Irlande pour nous sa petite sœur propre divine Gemma Petit Nakati Irlande, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tozongi, Nakati à Paris pour ça Pipo Vincent Kanda Baimuna Pipo Vincent Kanda merci nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc bah commentaire naie tikara jamais mutu indifférent et la kisarake azali vraiment mutu ya mayele le philosophe Eddie Edo, le philosophe Eddie Edo, c'est plat qui n'a retourné, c'est plat qui n'a pas commentaire. Donc, Igwe Chef Béton, merci Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, qui n'a Autriche pour nous ça. Viens les bols boss, merci Nanyo surtout ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. On a Bruxelles pour nous ça. Viens Merlin au canot, viens Merlin canot donc banga qui na idoloana. Donc merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi awana katia kisasa pour na ça donc l'ingénieur Ilafa Bato la Jean-Louis Ilafa Bato là merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kisasa awa base Alain Gonjo petit frère propre Alain Gonjo merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na katia Bundes pour na ça Vienanga Sébastien Bala Sébastien Bala merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi na katia Hollande pour na kopesa pe na ko souhaiter bon rétablissement na masananga le grand producteur Fridolin Bonkomo merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi na katia Paris pour na kopesa le grand producteur Mususu Willy Sionga masananga chic Willy Sionga merci na au sala ki pe Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi en Afrique du Sud tous allez kopesa mbote na Roger Bamba, petit frère propre, Roger Bamba. Merci, Nanyo surtout, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi Lususu na Katia Paris pour na repesa Égide de Fer, Massandra Égide de Fer. Merci, Nanyo surtout, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, sans oublier Massanga Moussousou ya Chik, Dieu de Kumbi, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Chai, Mokenge Chai, Wabalengela, mon voisin, avec Mama Chala Chai, Mokenge Chai, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Boibito, qui sera toujours na Dokotolo Nabiso, Jean-Paul Jamba, Bolandaka émission na Parlo Santé, donc puis bah conseil, Nanyo surtout après ce rapport dans santé, puis l'émission il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Moi, j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Salate Kanambe, Agozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs.
Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clever!